Na Congo? Ya Congo. Tangela so deux stars là. Des stars na. Tangela nga deux stars. Oyo yebi. Kotia ba Obi papa na biso Jano Bombenga. Jano Malobate, ma mélodie wana. Mélodie est tambola. Tant on sous par rapport à thème. Bon star na biso wana. Voilà. Michael Jackson biso na Congo toné ouais. Thanks pire. Pire mais ça malobo e lo ba marabo. Biso to oh ça mélodie. Mais maloba ya bo ezali. Voilà. de lobika star gaga. Star na Congo, papa Jano Bombenga. Donc boy nyoso tu bango nyoso ba star. O kasi vous ozutanga bango te kasi vous. Na lobby de vérité. Star na Congo, papa Jano Bombenga. Tous les restes on a basana bango gaga. Tinani. Pas na bossa. J'insiste. Te ye kaka mongo. Papa Jano Bombenga. Donc nyoso tu on a pido bona. Solo la vérité. Waziku. Talaka André Bengwaziku na Migenyema. Opona nini? Migenyema. Pour ça la facilité loba Migenyema. Mais André Bengwaziku. Au moins elo ngai na kufela ikande yango wana. Batu ba préférer ki baloba combo est plus facile à prononcer, et à écrire que combo est difficile à prononcer. Et je pense que biso pe ba congolais le quand on a un problème il y a grammaire, il y a comment. Solo la vérité. Félix Azier, je pense que j'ai un avenir avec toi. Naza un avenir na yo. Soki obomi pota na ngai keba okozanga epai ya kokundango. Naza se kozela tina age na ngai. Bolingo eza nzela nini esika tosukaka. Voilà. Solo la vérité. Les Junior Wendo. Le principal. Ah, le principal. Le principal. Dans le monde, tout le monde a Bataza ou tout le monde a principal. Et Bataza, on peut que les appels combat bien. Quand vous avez un mobile, il y a solo qui va bien un Mades. Tu sais comment Mades, ça est gros, ça non. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonsoir, je m'appelle Mimiche Kibingwa, je suis présentatrice de l'émission Dis-moi tout dans Solo la vérité. Awana Yambara, ba pasteur, ba comédien, ba chroniqueuse, toutes sortes. Yabatu, awa to Yambara bango. Alors, bo pesa biso confiance, bo pesa ngai surtout confiance, et bo zo musala. Merci. Lelo nazo Yamba Junior Wendo. Dans ça, la entrée, il y a invité Nanga. Junior Wendo, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Mimiche. Yeah. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Mimiche. Première impression. Dis-moi tout. Ah, voilà, dis-moi tout. L'impression que tu as. Oh, yo mon na plateau. Plateau, ça va. Chaîne, ils ont la visibilité. Plateau, pénamoni, ils ont reflété l'image nayo, donc ça va. Merci. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je te vous vois ou je te tutoie? Assieds-toi alors dans ce cas-là. Mets-toi et... Merci. Et bon, on va hein? T'es dans Ok. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. Ça va? Ça va. Sûr? Non, ça va. Ok. Bon, on a toutes nos questions, Moko, de Ngovandi. Est-ce que il y a un musicien Moko qui te vient à l'esprit comme ça là? Félix Azier, je pense que ça va. J'ai un avenir avec toi. Naza un avenir na yo. Soki obomi pota na ngai keba okozanga epai ya kokundango. Naza se kozela tina age na ngai. Bolingo eza nzela nini esika tosukaka. Voilà. Bonjour Junior Wendo. Bonjour Mimiche. Bon. Moi c'est Mimiche. Mimiche. Nazana Ozana plateau nanga. Dis-moi tout. Donc le love vraiment Nazana pour ça naïe. Dis-moi tout na linga linga bani. Le belanga nyonso. Le belanga nyonso. L'émission ya Miguel Niemba Solo la vérité quoi. Pour les. Ah, wana siko na linga na biso bakanja pour les. Voilà.
Donc, naïba Junior Wendo, est-ce que au Kolawapi, au Botamawapi, parce que moi personnellement, j'ai habité ou bien na Luki, na salle de recherche, na monité. Alors, ce que ça va na monité. Donc, ce qui est au Koye, ça biso, au Botamawapi, au Koliwapi, au Zanabalabuni, au Bala. Au Bala, Kobala, c'est trop dire. C'est que sûr que nous avons un ban. Si nous avons un ban, c'est Bazali, Silla, Monsieur, Bradley, Julia, Juliana, Brian, Aimante, Kylian. Non, qui est 7. Nathan 7. Ah, voilà. Je suis père de 7 enfants. Et voilà. Na botami na ngaba, na koli na ngaba. Mais vie na ngami na passé na mboka oyo. Ah, et nangana iba osaka vraiment mona ya papa Wendo. Naza mona te, naza koko na ye. Wendo aboti maman et maman bisinga na moki. Ah, donc osa koko à Wendo. Et tu peux nous parler de Yebsanga Yayo quoi. Comment tu fais? Est-ce que au combien niveau nini osaka déjà sous na côté? Au combien niveau nini est-ce que ozo sal album, ozo na kata studio ou au lobby au tiki na ma musique to c'est pas peut-être au tiki na yo au gros tikapé. Comme ça comme pasteur. Je suis en train de travailler, nous avons travaillé album étonnant. Album étonnant, ils ont album on a 10 titres. On les a album nanga ya liboso après avoir commencé à single les belé na bimisa et on s'est décidé na bimisa na sala siko album et actuellement nous na studio nous avons travaillé album étonnant. Il y a des chansons phares, il y a des chansons que nzembo neti moko na kati album na longoli single moko single na longoli donc nzembo moko bengi comme des AD. Donc il y a nzembo na embeli ba couple presque nyonso yo bala woni ozokeli ba couple yo bala t'es divorcé. Ah donc ça dit bon faut luka déjà non mais ba nzembo wana donc ça dit faut tozembi là ba etina na Kenzaro bala to ndengeni donc ça dit ba couple et déjà na biso mi gagner ma te bité so ici ya bala bon yé vraiment te bité so to lobani ni wana donc ils ba couple voilà. À part ça il y a combien de titres dans 10 titres. 10 titres à part les singles ou avec? Non, non, on a single on est comme ah d'accord. Et ce qui totally est-ce que un jour ndengezana waze quoi azana kati ya nina yo to pas du tout ton ancien vous n'êtes pas dire patron? Est-ce que yé pas yé ko yemba patron? On n'est pas dit patron des patron on a on donc ça dit nazo tant que patron na azasu patron na parce que ozalaka mutunga na benga patron yewana donc na pesi mbote sikazali je pense que par ça l'album na titre ezali demi vida par ça l'album na ye ah donc azana kata na 10 azana kata pour avoir kobeta arena au bébé kabeta ki arena le 14 décembre beta ki arena to betaki donc tant que tu sur beta arena azwa ki temps ya repos après azo sala sur album na ye demi vida voilà arena on peut dire azana bisona azana ngai na kati album na ngai etona. Et tu peux nous parler un peu arena wezaki ndeni yo yo ton ressenti ezaki ndeti nini par rapport bato bazalaki wana te koloba ngona ndenga fanatique parce que ça patron na bango na Zénith de Paris ngeza a plein bato bazalaki wana soto kenangi na wana basalo na yoka yoka o basalo ezo sala salama arena basalo mowa ni comment on sala on Mirabel Maribel bato wana banga baza débordé bato wana soto kenangi na bango na ba donc c'est à dire oyo monstre d'amour asalaki c'est bon on a eu donc yo ngolo basiko bato na bazo sala wana eza bilo basali mo boye ya non mais ngai na yo to ebi que ça wana eza 800 personnes donc biso na barena wana to sala plus de 3000 personnes déjà pour arena eza pour moi ça demande à qui configuration il y a 5000 personnes 5000 ah donc bakataki yango alors si arena eza non pe era 9 eza 9000 9500 ah ouais bakataki yango ya bakataki pona ye eza qui configuration il y a 5000
Oui, j'étais là. Dis-moi, ça te fait comment avec ton... Ça se passe comment avec ton patron, voilà. Ton patron. Mon ex-patron. Ton ex. Ah, ben tout à l'heure, j'ai dit ex au boy. Si tu sous ton ex, attends, on va savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Il faut où tu as un gars. Ah, donc là, on va faire ma réponse à solo. Donc, c'est-à-dire, il y a un candidaté. Tu es un boy. C'est quoi on est sous? C'est un ex. D'accord, ok. Donc, on est bien, tout ça bien, tout ça bien. Je pense qu'actuellement, tout ça dans la relation, il y a bien. Tout ça dans la relation, il y a bien. Et voilà. Bah, normalement, c'était un monstre d'amour. T'es sûr? Yogi Sango. Tu es tout nika. Ah, tout ça, c'est la vérité. Dis-moi tout. Non, solo la vérité. Maintenant, parce que dis-moi tout, et ça n'a qu'à dire solo la vérité. Parce que là, voilà. Pour rejoindre l'idéologie. Non, dis-moi tout ça n'a qu'à dire. Parce que, c'est mon boss. Tout à l'heure, solo la vérité, en français, ça dis-moi tout. Il y a un dia ignorant qui a mon quoi. Ça n'a qu'à dire. Et ça, moi, moi, on solo la vérité. Ok. Donc, dis-moi tout ça. Je pense que nous avons une chance. Une première. Voilà. Et ça se passe avec toi. Et qu'il est bien. Ah, non, je peux vous tutoyer? Bien sûr. Ok. Tu as un dégoté. Si. Tu as combien déjà? Tu as combien de quoi? Tu es colonie. Au Congo. Ah bon, on dirait que tu es congolais. Tu es congolais, bisognoso. Donc. Non, mais tu as ta chance. L'émission, Mokakoso. Je dis Amen. Il faut Simba. Mais, on a expliqué bien, on a compris bien. Il y a président, patron. Très bien. Mais non, on a très bien, on peut le voir, bon. Voilà quoi, toi très bien. Tu as très bien dans Monstre d'amour, tu as vraiment papa. Pour les Congolais, Bangaï, musicalement, ils ont grâce à maternité culturelle pays vie. Donc, ça papa. Vous savez, si vous soutenez, mon papa n'a pas na basa na bango di soutenir parce que c'est toi yebani ba bongo. Et pour longtemps à combo de. Léona yambio. Léona yambio bango sima. Lélo ndezayo. Mais il faut papa akotika la papa. Mwana akotika la kaka mwana. Mwana nde akomaka papa ya bana na ye. Mais pas ya papa na yo zaka mwana. Donc voilà, il faut que ça sera toujours respect wana envers ba aîné. Apportaro quand même en plus jusqu'à présent il y a comme on le dit et ça bien. Important nga belé. On a dévoilé secrètement boy ba séance mususu na zana ngona studio. Ils ont payé par Monstre d'amour. Ah ben. Oui. Ça papa azo tia liboko epa ya bana donc et qu'elle est bien. Dans ce qu'il faut, une question, on passera. Non, c'est bon. On passe à une question. Moi, je suis juif. Donc, je suis mabenanga, je suis bolamon. Mais pourquoi tu t'as cassé? Pour l'ongoi, pour la colaki. Oh, ce monde a collé, il faut. Déjà, sur le colis, est-ce que vous n'avez pas baboti na yo? Non. Moi, je suis colis, je déjà comme un moukousé. Je suis comme un milai. Donc, faut que la bateau mbé tout ça. Tu vois, ils ont une entreprise. Ils ont quoi monter? Eh non. Tokoli, il faut battre mususu asi kabaya, basala makamna bango. Mais pourquoi vous tika la ka tu tika na papa na wana mais osale loko moko boy papa tiki ozo sala muzano kana kato presse. La preuve ezaki na Adidas Arena. Tango pecha famille zalaki ngana zalaki wana. Te ozaka ka wana, ezate ko dongwa, ozaka wana musala makamna yo, mais ozaka wana. Et la musique a congolais a rapenza te hein. La musique a congolais a raté. Donc, non, la musique a commencé à rater. Comment tu as été inspiré pour les locaux Oyoza? Venangai Jonolo. Matsangae, matsangae, ngana lela mama, tsanga matsanga matsanga tsanga matsanga lele, tsanga matsangae. Nakacha single na bimisa na honoré venangai. Aleka na nzela bato bapuka mikingo bokene mama ye mobotala ndenge balati platre na kingo yango nalingi ye kombo apesinga kombo na ye
John Olaza parmi ba vie oyo nayoka ye mingi nayoka ye penza mingi donc koyemba na douceur wana yango ya mingi bandeko nanga mpe bele balandaka eyembeli ya ve John Olo me balinga koloba nde te donc voilà wana vie na biso penza to idole nanga ezaka John Olo si bana na Kasavubu non il a dit mon Kasavubu peut-être si est-ce que on va ndenga na ebité mais comment vous idole non koye ba place avant c'est pas normal il y a ça idole oh il y a pesinga inde na zango posa mais vie esika ya zovanda ngana za censé na bango penza te wana comme il m'a mususu donc voilà mais c'est bien moi je pensais plutôt que nga give esika zali mbote nakati ya nzemo na zo misa single 2 à 2 na honoré na yembi ba couple na yembi penza ba couple oyembi neti couple ya vena biso donc ça dit na yembi penza ba couple quoi bazila nzembo babangiza te ke banze musunde ezaka mabanga mama baboki ezali nango me banze musu eza pena on dirait eza pena kaka mpona yango wana ezolandana koyembi pena te bato bazila 2 à 2 bazila c'est une grande surprise alors ouais je pense que tout ça là bon musala bien tout ça là bon musala penza ya bien ouais c'est ton premier hein. Il faut ils alla vraiment non premier album mais single les ya liboso te album les liboso mais single les liboso te plutôt toujours tant comme ça single les belé hein non moi je parle de single moi je parle de Junior Wendo je parle pas des autres je parle de Junior Wendo ils ont parlé liboso oyo sala ke album na boya voilà bazila ndé album mais single ndé bazila ngosusu 2 à 2 non single avant dis-moi tout te dis-moi tout c'est na bimi wana na bimi te yo toza note dis-moi tout c'est bimi donc hein donc en fait moi je pensais hein que par rapport à ton grand-père peut-être que c'est ton grand-père qui t'a inspiré les lolobi non on a sa musique par rapport à grand-père et que voilà non mon nagi na mokili le 13 septembre nagi okuta les clés de sol les assignes on va dessiner la musique wana akuta qu'on est na famille donc c'est à dire na yaki déjà inné musicien to inné na son musical donc grand-père nanga inspiré ngate na pona kuta musique na kati ya famille yango mais tant on azota la TV nazota la ndi intel donc voilà mais tu en fait Batmusu bazali OK le aza musicien ayembaka na ye mais azana makambo na ye mususu oyo alobi ke non ngana otikala te eza lokola bon papa comme ton grand-père ozomona et l'autre yebeli papa Wendo azalaki ka wana ezalaki wana ayemba banzembo ba mama na biso bayoka donc est-ce que un jour olobi temps o eza tamso album na ngai demain je ferai autre chose en fait non ou tu restes moi je suis musicien je mourrai musicien et voilà eza inné et na okena ngoti na nesika na okenda donc musique ya penza boulot ngana lingaka c'est sentaka l'aise tant on a na po ya Nicolas podium tant on a na kati ya studio donc on a se sentaka penza à l'aise même tant on a na plateau ya dis-moi tout on a à l'aise pour comment on a ba caméra boy boulot na penza na oka buna ngwana mais ibsanga non parce que liboso ezala ki ba papa na biso wana totia ba tabulei ba Franco ba papa Wendo ça ko ça ba musique tozo kango mais ya sikoyo et comme moi un peu dans tous les sens en fait pour dire on dirait comme une musique moins polémique et comme musique mon kobo c'est plus la musique comme eux quoi au moment où monsieur Zaki to bandé comme mona peut-être parce que mon monde a évolué hein, mais tu en penses quoi parce que aux hommes on a kala ba faible ba fort bando soutenir ba faible kala utuzaki na papa na biso pe à son âme Verkis ya bando soutenir ba faible mingi azo mutu lokola neti exemple vient na biso Koffi Olomide ba série wana via zaki faible papa Verkis azoye penza akoti sa studio VV Center
asombela ba instrument, je pense azana batu ba histoire ya bongo to yoka yoka. Mais lelo actuellement ba fort ya lelo bazolinga ko soutenir ba faible ya lelo te. Bazo sala boye omona mutaza fort ya lelo azu faible kwa a komiso sous faible sous makasa mimi opoto. Ole pesa yo featuring boyemba te ye yo siko faible wana otikali na devoir moko boye ya kolobela ka fort wana en bien. C'est-à-dire okomi ko fingele na batu mobosani ke rôle na yo na ye boza ba banduleman. Donc musique ya lelo et ça te par rapport peut-être que azomona ngo eza reconnaissance moko boye non comme ya mema qui est voilà tika na komi peut-être peu talent esaté peut-être peu talent esaté on peut bazo mema na poto peut-être talent esaté rien single rien siko ba yo sali na ba poto au moins on a que oui musicien fort amemi faible intel na poto ba memi po sa album mais yosko intel wana faible wana oye na TV obani noko okumisaka fort wana obosani ke ozanduleman pesa bato bakoki kolinga yo ata moi single mais lelo tala bilan sala bilan ba fort ba mema ba faible wana faible ata moko te ata single ya okatana asala te mais na moni pe ba faible ngote ba musique ba fort ba mema ba faible ngona moni ba ngote te yebi ba fort ba mema to ba fort ba mema ba faible yebi ngote ah bon luko ye baba plutôt ba tobata na banda ko ba yebi non mais kasi yo lo ba yo mto ministre ngote yo lo bi ba faible na commentaire actualité te nga na créer actualité donc ça dit batu bazana banda ko ba yebi donc c'est bon devoir ba yebi ke fort intel la mema ki faible boye au faible wana ayata a mon studio ya Serge Kabangu a sala musala ndenge musala ba yebeli mais azo sa nete yo yaka na ba plateau na bino awa aso kumisane kaka fort wana fort sala ki boye fort apesa abimisa ki 72 visa fort deux fois te fort mais yo moko musala na eza nini mes condoléances c'est ça donc il faut tout ça la musala boulot na biso ça musique elingi koloba nini sala yango peu importe yeli konga ngai lelo je travaille comme je veux donc ça dit dans sala musala ngo moment li konga wane ko beta et nazo ça fait batu mususu ba jeune botika koluka bangambo ba sale ya pour rien comment ba sala ngo siko ezali ba jeune botika ba tozana na ba vie na biso a PV wera si azongi ne ma ba sala. Donc ça dit tokomi sur un problème ici. Donc à part ba grand wana. O ngala kotanga ba kombo batu ba yebi déjà ba grand. Na ba grand o tozana bangwa, tozana fali, tozana ferré. To suka non na deux grands wana nan. À part après bango, nanu to créer grand. Deux grands par rapport à quoi en fait? Tu dis deux grands na kobeta. Na makambo bango ba sali. Na ba sali, ouais, na même musique. Ouais. Donc à part ba grand mineno to yebi ba VJB, ba Wera, ba vewaze quoi ba ve kofi ba grand wana ba ve nyoka ba grand de côté surtout yena ba grand oyo actuellement ba grand tozana bango kaka tozana fali tozana ferry ba jeune sikoyo o bazolinga ba kokana na fali na ferry wana bazoluka bangambo ba sale awa ba sor na bango e bando yokelela bango ngambo bango moko kaka o mona benga ke oui mais na moni robino peso betati azu sal na ngana yebi makamba baleki ozotuna te baleki ba sa musana bango ba sala kaka ya zolo bake ba sala ezali wana maribel wana soki ba maribel ba zenith na oki ba sala musu ba vena biso ba ilo kanta betaki wapi betaki na sali ezaki wana pega Bataclan te vena biso betaki na Bataclan tala niveau ya vena biso ba ilo kanto ozana ba chef d'œuvre. Mais à quel niveau on a Bataclan? Mais viens qu'on tu peux seulement monnaie à autre. Mais viens qu'on a Bataclan pour aider public oh ya lelo yo. Ndé to le bar en français. Va perdre moi pédale ya combo wana. Quel niveau on a Bataclan ça on va 1200 mon boye. Boga ils sont raviés plein. Mais ce qu'on est logo que jeune mon boye. Aux on a ba chef d'œuvre té. Nous allons aller qui na biso mo ce soir. Donc des années yoko aux étés quoi en fait. Et nga fona ke logo vient nga bozi na ozala le 8 juin na ozala na New Morning. Nga fona ke na New Morning. Ngai tango yana ba mission na poto e kozala ka na New Morning. Ah ba musicien ba ça. Contacte-toi de ce que tu as. Ozana ngo ya ngonde ya yo.
oza nango te koluka te po okoboma mama okoboma mama tokomoka bamusu bakomoboma bato awa. Donc c'est-à-dire okoboma mutu po tu veux faire l'excellent olingo sala au-delà de toi, de tes moyens, oui, de ta capacité. Voilà. Bato mususu bakomo confondre mbongo to relation na ndule. Musique actuellement ya lelo yo so ça la relation yo ka so ça un succès ezaka ndé relation so esili nango carrière nous anine voilà ba leki na biso mususu ezaki so leki kana kini bo leka kotaba ya yolobo pa Mireille Keto boy osoka leki wana musique ne succès mais lelo ezaka soute ponini a se basé na ba kisi na ba blongo na bango ba kenda koluka wana ay bon ba mikolo bazana ba kisi te ngana zoloba onga na zoloba déjà engagé pe kaka ngama ngam na zoloba et je pense que bato bazana bandako va comprendre le cap na zoloba nazo déranger mutu te non tu déranges personne na lingi na tali sabato donc ça dit ba jeune ba ngo sa musique à carrière te wendo kalosoi o banda musique ya Congo asala musique à succès te asala musique ya carrière lelo so ozotanga musique ya Congo olobani ni tango ya ba wendo. Mais si on a tout à part Marie-Louisa, nzembo ya wendo, ozala nzembo mususu ya wendo yo yebite. Oni ningato na bandi carrière oyo wendo alobana nga junior ngana kokenda. Moni musique oyo soko kebi simba. Okosuka sika okosuka. Bien abso ko fiya bani dernièrement. Ba mise belé ba ko 50 ans. Ba mise belé ba ko 50 ans. Ponini, bozo nga bosala au-delà de vous. Voilà. Mais ce qu'on dit autant qui ba grand wana, tout à la siko ndeti nani papa chéri, ndenge concert ebetité. Azo ki pesa la muké, mais c'est un grand. Comment compétent? Mais ngai selon idée na ngai papa chéri aboya inika ndé concert wana. Po eza niveau n'était ça wana. Mandima comme ça wana za ba Kenzaro, ba petit na biso ba awa, ba Kenzaro. Ou betaka oui ça papa chéri pour ngai na sala musique to pona iba ko tambo na mutuka bien to pona iba ko lata nini bien mais ça grâce à ba vie wana ya wengeti c'est on ngana surtout na ko yesi kwa za comment azotala lipasa na yeko to c'est pas par rapport à producteur te bon ngana bi makam na bango te mais azotala lipasa ne we ranson koto yo azobeta ba Adidas ba salo ya sika Yozonga na maribel sala ya maboke. Yo so ebima kuna son musique ebima kuna te so ebima ya maboke ebima. Et puis dans la configuration théâtre. Au moins ndenge za rutute maboke mundela sala ngapo afongoli de tui pa piku bru. Na bite kinza uso. Donc ça dit ba sala ngo bongo. So kena ba instrument kuna okoza son ya maboke. Na betité pourquoi? Mais papa chéri lingine makambo wana te. Vraiment ngai na bisi vient biso. Merci, au sali bien vie. Da betité. Oui. Bat baso ba bien. Les problème te bazele na sala munene ya niveau na ye. Mais c'est que producteur il a à perdre. Bon nga na ebité. Mais oui parce qu'à betité, producteur a perdre. Actuellement, producteur a sauté oui. Comment ka bambongo ya bango ba leader bana bambongo ba vie wana. Ah, exemple bon na bango. Ba producteur bazana bango sauté. O nga na ebi. Comment on va mutu mo boye mais to chaka kombono vraiment yo producteur quoi. Siko ba grand ndenge za wana makamba ba sale. Siko ndenge za yo lokola ndenge za yo mo bengi bango grand parce que tu sais de quoi bazala qui comment bandaki ko avancer na kata musique et mes ententes on les a rendé pour na nini parce que mes ententes na bango na siko na moni est affecté siko yo na o ya siko yo. Bao bazo beta musique siko donc est affecté na babino. Ne tinga bonya na solo la bien na mutu nyonso. Nga naza le seul musicien congolais on a na ba relation bien na batu nyonso. Tokos. Si eso solo la bien na soleil wa. Au mono seki. Yo kama ako Jonathan nga basita muso achaki demanda. Ah re. Jonathan nga basi for tamuso sa demanda wa. Kasi yo boyo so na batu nyonso. Nga na bina ma muten azaka très bien na ba musicien nyonso. Kasi kana tuni wana kasozo boya ko ba po ni okatinga bana mo audio. Oh afuti. Au moins un musicien, un musicien, un grand. Hein?
aza hyper un grand Comment ça comment grand ouais grand on veut pas non ah musique à Congo yo lo binga nazo kende ka non mais moi je suis très bien na ba musicien nyonso ya mboka oyo ya biso loso na mina so ba campagne na so ba campagne na za très bien na Kabose Bulembi na za très bien na Jordan tout ça mabela nkolo na za très bien na Tibas na za très bien na Déplique Pomba Vibrator mikolo na momo na ye abimi mo libanda po akomi Vibrator ipupa mamozo ba yangwana aibike na sola ene de ya bongo aibike na ebisa ki bongo Vibrator ipupa donc voilà naza très bien ba musicien sur ya Congo. C'est une bonne chose mais comme na cité wana et ça dit que comme au tangaki tout à l'heure nini tangaki Ferré na Fali album est-ce que au Congo comment tu le sens en fait? Il y a l'album Temps, il y a Illusion, il y a Ferré, il y a Temps, il y a Fali. Non mais je pense que ça les bien ça bien. Nga naza ngai téléspectateur te. On a na kota na mozindo il y a question na yo. Je pense na frôler encore likolo. Je pense que non yo qui ont quand même. Tu peux sincèrement parlant na yo qui en penzate. Koyoka vague boy oui mais koyoka thème boy boy na yo qui en penzate. Mais je pense que ça va grand on nga nazo reconnaître actuellement boy. Ba ko sala bino musala mabete. Ba sala bino musala bien. Qu'est-ce que tu peux citer encore pour na minute bo o yozo mona ke musala izo ke bien na ndenga domaine na bino ya musique. Qu'est-ce que toi Pomba. Déplique mutao sa musala bien. Déplique Pomba migolo na album na bomba sali na Fabregas. Ça bon ba mélodie a bien ça na kati kuna. Nani so asali musala bien. Hein? Oko lukate ba musicien ba zebele quand même so comme lukabo c'est compliqué hein. Na luka na bimisi hein. Mais ba toi bimisi n'entangelo faire Fali ba bimisi. Bango si na reconnaître bango ba grand déjà. Bango ils ont pas 17 ans de carrière solo. Bazana ba 17 ans de carrière solo. To beta solo ndenge nini. Non ba ça musala bien. Bango déjà ba sala musala bien po okenda ba concert na bango bazwa ba risque robeta ba 42 000 personnes. Donc ça dire Congo déjà c'est à voir bango. Na solo ba na biso ba o to na sima boy. Donc ka balana ka depuis na Fabrikas na mis album te. Na Fabrikas. Ka bang balina na mis album hein. Après le reste na habité. Ba musuba te. Neti nani. Koko ça pas na oloba. Non. Na boy ko loba parce que yo zo boya te na loba na place na yo mo fo loba. Ngaite. Artiste yo artiste ako bimisa ngana ko yeba te mais yo za sanso yeba. Na habité. Donc tu as na donc pour ngana mona bango so ba grand donc les amours passent pour na loba na yo parce na habité wa za petit wa za grand donc bango so mona bango misa musique donc comme ko yo na ko na ngana comme na fanatique na yo parce que quelque part na monio que za grand voilà parce que vedette en nèbre donc ça dit vedette to yebani makasi oh kasi tika ngam na juger ko moni eloko na nde terme wana nde bomaka biso na Congo ezali yango wana terme nyonso komika nga star OK na mutabeta la musique taza star na Madagascar ezali ni atanda narino to keno na capitale ya Madagascar ba biso te nanga no to lia konga na balabala vous comprenez donc ça dit to comment ko bossa na terme ya star na vedette à nèbre babiloko wana so to cheka ba nini star vedette mutuloko personnel Michael Jackson Elvis Presley Johnny Hallyday que tu vas arriver star te aki vedette pourtant aki obeta en Amérique a memi public na ye français personnel donc ça dit biso tozo bunga au monde amna petit boye obenge star mais c'est quoi pour un star le quoi na tangela biso le quoi ata 2 stars pam na Congo ya Congo tangela biso 2 stars là des stars na tangela nga 2 stars oyo yebi Kotiaba Obi papa na biso Jano Bombenga. Jano Bombenga oui. Et je pense pas que ndiminoka. Te na yoka kombo wana mais pour te dire na kati. Papa Jano Bombenga pas ça là. Papa Jano Bombenga star yewana
oh, star vivant na Congo yewana. Après le reste, bah vedette bazana ba. Mais pourquoi ozolo ba ye star? Est-ce que yo za sur nzembono yembi so toketa mususu côté moko boto tata na Afrique du Sud? Muta akoye ba malobate, ba mélodie wana. Mélodie tambola, tant mususu par rapport à thème. Bon star na biso wana. Voilà. Michael Jackson, biso na Congo toné wa. Thanks pire. Pire mais ça maloboye lo ba maraboy. Biso to oh da mélodie. Mais maloba ya boy ezali. Voilà. De l'obika star gaga. Star na Congo, papa Jano Bombenga. Donc bon nyoso tu bango nyoso ba star. O kasi vous ozotanga bango te kasi vous. Na lobby de vérité. Star na Congo, papa Jano Bombenga. Tous les restes là basa na bango gaga. Tinani. Pas na bossa. J'insiste. Te ye kaka mongo. Papa Jano Bombenga. Donc nyoso to na pido bona. Donc yo siko michelo kwa yo na ba wana msoche ba banani. Star, vedette, na vedette à Nebre. Ah. Biso sko ba vedette à Nebre on a tosé belé. Na ba vedette, vedette baza pe moi. Vedette ba yebani me ba yebani makasité. Tosé belé biso wana. Et bon en herbe. Kasi pe biso ti. Ah. Oh mate ba yebi yo monde ba yebote. Biso tosé belé ba vedette wana. Mais ba vedette baza koni ba yebani baza. O choqué ba tolo ba star ga ye wana. Si ba vedette baza koni vedette lokola Fali Poupa. Grand vedette à Mboka na biso. Fait rigola, grand vedette à Mboka na biso. Na ba jeune quoi. Mais le reste biso so to chikali wana. Mais condoléances. Ko fait vedette. C'est ko chaba viété. Ko chaba o kasi bon oyo tangi wana za jeune. Té nazolo ba vié dans le sens que na ba jeune, ba vedette ba mais to bete mingi masolo ba jeune. Kasi to bete masolo ba jeune. Bon on a tangi wana za jeune. Na Congo. Té na tunia star oyo lobisiko. Est-ce que za mutalelo? Aza mutakalati. E kasi bon tangi poni. Bon to chaka ba vié nga mopé baza ba. Ba vedette minene moko ya usakala té. Té ono. Ba vié nga mopé. O paisi minene wana nde na oboya. Azaka mbote na Chimène Manyinza isika zali na pesi mbote. Pesi mbote na mon vieux Simeon Mosindondo, architecte très intelligent. Pesi mbote na Yohan. Pesi mbote na donc c'est-à-dire bato nyoso balingaka Junior Wendo. Pesi bino nyoso mbote. Pesi bino bambote, bayambi pe bambote na yo, je sais que baroyoka yo, bayambi bambote na. Junior, dis-moi un peu. Pourquoi vous avez plus na Congo toi? Gaza nomade hein? Non. Vous avez non nomade, vous avez un pied dedans à cheval entre l'Europe et l'Afrique. Mais vous avez vraiment mis parce que nous que tout à l'heure au lobby orchestre na yo. Je travaille au Congo. Mais je réside en France. Parce que là on a chance ya ko benga ba musicien na yo nyo surtout. Ozeli bango visa ba yeba obeta. On a sala ezala kuna. Ezala kuna. Mais sikoyo na yo kaki mo di solo mo boya bien mingde. Na mpe so eza solo. Yalino. Babi donc yo babe na oni Balthazar kosa donc babi osasi ba journaliste. C'est un vrai Dieu. C'est vrai Dieu ça nango. Et là qui si que oyebi ki ba mission musu ba traiter ba on ba PD. Si si. Oyebi. Mais ngas ko terme wana ya ke pa na ngati. De la si que na noko penza quoi. De ba musu ba kosela ba pe makambuti. Ah, mais ça m'a bé, yo musicien ba traiter au qui PD. Ngana nkombo wana qui PD ya wate po ba tutu ba comprendre ba que ah donc ça na nkombo wana. Balthazar congolais Junior Wendo. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, ça me dérange pas. Ils ont pour la promotion, ils ont pour la... Peu importe. Moi, ça me dérange pas. Non, ils ont question de déranger. Ils ont question de c'est pour ton image aussi en même temps. Parce que ma ramsou au sala au boyeto. Non, mais bateau va vivre en angaï, la vie privée. Bah, il que image on a appelé ça dans les médias. Ils ont image on a la vie réalité. Voilà, image on a appelé ça dans les médias. Ils ont image on a zate. Donc, c'est-à-dire d'office de nature déjà naza mutumo na lobaka mingi te. Ah bon? Ba copine nyonso ba fanda nanga ba yebi. Donc zolo avec mingi quand na plateau pour un mot boya. Là je travaille. D'accord. Pour fonder se défendre. Mais la vie privée na tina on se défendre te. Je vis ma vie normale. OK. Non, tu as raison. Oui oui, voilà. Tu as raison. Donc ça dit bateau ba sala nanga yi ba bi que non Junior to ko fanda pe. Ata 30 minutes oyo ka loba nanga te. Aza concentré na makamunga na sala.
c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu en penses dans retour à moi question mon point et ça peut-être tu peux te donner aussi au groupe ça peut point de vue nayo par rapport à Marambo et les cas il y a mon pas on a Maramba moi si bana moi est-ce que tu as un conseil à apporter là-dessus ou pas du tout? Mais on a vie privée à Batou. Non ils ont vie privée à Batou mais ça public parce que bino boza sous Batou privé. Tant que sinon ouais ndonga na yebi te to kola ensemble te siko bima na média to komi ndena zomona na komi vidéo komi viral na ba réseau non vie privée otoyeba combo intel ezalaki grâce ya intel donc ça dit to je me vois pas ngai na vandi boye na commenter lo ketali na ngai te ezo engagé mango bato bazo sala makambo wana mais o ngana koloba na signe ya respect otoyeba combo intel ezalaki à travers intel voilà donc voilà on peut ça vie ton ex patron de la bomba bana parce que ngana na yebi ko te so ya za na bana si azana bana on sala mo a bana mi balé mo lo ba ngona ba na média donc bana ne ba mona na tout donc tolo ba quelque part bande mingi vie sentimentale na ye moi si na ye boko ye ba été donc tolo ba kenyo so te bimi parce que ba bima ki ba bimisa ki bango ndengo lobi ko to yebi intel par rapport à intel et souka ka mabe ceux qui osa artiste au sala o étalé vie privée na yo et artiste souka la bango moi genre onini mutu nyonso te ozo vivre pembeni na yo ongandi na zarabo ba bal nyonso nazana banti bal nango ya mafinga ekotaka te ya mulili ekotaka te ya moyi ekotaka te mais conjointe na ngai waza na ngai est-ce que ba bal wana ya ko résister nango c'est là où ça makambo siko soko za mutu obimisaka conjointe na yo to mutu na yo liboso so ya zu ba bal wana monte ke déranger foyer na yo donc yango eza l'une des causes au monstre d'amour alingaka mutu ba vie privée na été bino boye bande vie oyo azopesa bino aza nani c'est que sûr alobi bino komba bana et voilà neti ngapi na tangi komba bana mais pour mutu ba mwasi na ngai ça eza moi passe yango mona ke nga ba traitanga na ba sebele ah pour ba mona po bazoluka ba mona mwasi na ngate mais nazala mutu voilà donc en bref ngolo ba que oh wana c'est oh na mona la baronne ilamba oyo batekaka na vitrine ezalaka ilamba ya vitrine ilamba ya kati ya magasin eza mpe mosusu donc ça dit na vitrine batiaka toujours lelo ekomona ba tiktok mwasi avandika ye mona caméra ka azoteka nini azotekela biso ka wana kilelo oyo azoteka na yango aza na eloko mosusu te oyo biso tokozwa apart oyo wana donc voilà yango tomona basi yango baza na bango kao nde baza bongo mais aussi si tu lobi elamba vitrine elamba magasin c'est différent na ndeni po na vitrine batiaka kaka eloko ya kitoko na kati ya magasin nde sikoyo etalaka choix mogosoma mpe eza na vitrine sincèrement nayebi te mais na vitrine oyo ngai nayebi batiaka kaka eloko ya kitoko na kati ya magasin nde ekomaka choix donc ça dit il faut yeba kopona ya bien ekomi ebele ekomi ebele c'est-à-dire il faut nasala choix oyo ngai na okende yango na ndako voiture ya auto école bakende yango na ndako na yo te otamboli nango sukasuka kaka esika ozwaki yango et la plupart ya bato bao se retrouve baza bavoiture auto école la bordure hein. On a ma bordure. Voilà. Donc pour dire voilà tu n'avances pas grand chose par rapport à ça tu préfères on a dans tes avis privés il y avait nangai ou pas donc je me vois pas là on commenter na kati wana de bato oh bah ça là en yo toi tu le feras jamais quoi en fait bah ça là en bazali hein bato musu ba la rap et ça peut-être en fait ngana surtout na yo ngai na senga na l'état na biso to vivre lokola na Corée moi ne Corée et respecter les réseaux sociaux biso c'est plus le cas to c'est pas le cas Corée so kotikuna oza na WhatsApp penzate na habité oza sur na TikTok na yo eza contrôlé eza tamsu na 30 minutes oza na ni na réseau mais biso au monde makambo ezara na ba TikTok na biso so toza l'esprit à Corée yango na senga vie na biso Félix Antoine Tshisekedi papa c'est un esprit à Mobutu Sese Seko dictature est important biso ba africain toyokaka na fimbo
africain ayokaka jamais na toli sikoyo ba chicoter nani tozalaka na mokonzi moko boye ya kala boye ya média boye la mère Mende soko sakani ka ofingeli président ya kala bakati bino réseau mais biso wana actuellement toko kosala ngote il faut tosalaka babiloko wana réseaux sociaux na biso ya ba congolais je parle de nous les congolais ils a penza bien te et combien de bien te non ils ont déjà d'office ils ont bien te kotinda na mamitaka okomona boye non réseaux sociaux kasi o alongolaki mutu alongoli ayoki soni te yo nde mutu yiboti ye mutu atindi wana nde yo tali oyoki soni mpona mutu alongoli ayoki soni te ye moko amilongolaki yo sikoyo yo problème ya nini na kati non mais réseaux sociaux na biso ebebi non ebebi ça c'est vrai il faut tozala un esprit moko boye tozokola neti ngai naza na mwana mokolo ya mwasi ngai eloko apasi ezalaka nini bulumbu na nga na média le reste wana nyonso etalaka nango nga te po batraita junior wendo keboye junior wendo keboye junior wendo keboye me makambo nyonso baloba ya keboye wana bamona yango te eza naka illusion nalali na olota te nga nayoka moko bamonaki mpe ke olataki montre moko boye ya motu moko boye bamonaki quelque part nazoyebi so otanga na bible ya kala ancien testament ozala nango mingi te ancien testament te toza na nouveau testament makama ancien testament te eza nde sikoyo toza na 10 mois tout tozoloba te nga nazoba peut-être que yo oyoka te nga nazoyebi so o nga nayoka mais c'est à toi de me dire que non soko olingo obenga na mbwana oyo na lupangu okoseleka makambo ça c'est des choses voilà mais j'adore le Congo nasepelaka na bacomportement bacongolais totika te tozalaka boye donc lisolo wana babeta wana ezalaki nango fort lisolo yango ezalaki nini lisolo ya mwasi wana oyo mobali nakufaka wana oyebi makambo na oloba naboko otanga kombo naboko otanga kombo mpona respect na yo naboko otanga kombo lisolo ya motu wana akufa wana ke yo nde nze voilà album étonnant album étonnant arrive bientôt je pense que boza de suite on sait la bino mosala ya bien ça fait pratiquement longtemps les lots pour ça aux médias et voilà album étonnant arrive bientôt maintenant quand album étonnant to longoli single moko 2 AD donc ça la mixage nango samedi c'est samedi après to clipper to bimisi yango d'ici peu de temps on va te vous en biso nango donc question nanga zapping quoi ezaki question eza bon motuna nyonso te ezaka na réponse donc mais na signe respect je pense que vous comprenez déjà Junior Wendo. Bon, là, vous avez, au moins, vous avez qui na présence. Il y a Junior Wendo, gentleman. Donc, dans le biboé, Azan quand même, voilà. Donc, beaucoup c'est les mais il y a Zakunati. Selon la vérité, balobi, ba plateau na onde kitoko, vraiment plateau kitoko. Merci. Mimi Shimakambuyo, koti ya biso boy, c'est bon, hein? C'est bon pour là? Oui, que la mission va tout est. Oh. Donc, nabanga yo. Ngate? Et bon, on a Nigérian. Banga yo ya maprenga. Te, l'autre. Ah, boy. Nana président, nana boss nangat. OK. Donc là, tu n'as plus rien à dire. Non, t'es sûr? À moi que son go. Vous êtes sûr, pendant le solo, il y a solo wana. Si. Aussi, si pendant. On dirait. Ah. T'es l'intimité. On ngol banangani tinini. Non, parce que awa boye dis-moi tout, eza tozolo ba marambo oyo que tout peut-être bazana ba question et qui n'ont pas eu de réponse par rapport à ça. Ouais. OK? Donc on a tikali kana question ngana tuna ki wana. Nga azoli nga pena longola mpena mkata mutuna nga. Ezaki bongo te ezaki bongo te. Non, parlons des choses sérieuses, parlons des choses. Mais eza sérieux te. Non mais batnyo so bayeba na bango que Junior Wendo a une bouc émissaire ya likambo etala été. Ah ba lukela ki okaba. Ouais. Moni kombo lokwa ezalaki kombo ezaki ko primé. Eza lokola ozana na mutu kombo Bertin Andouanazi. Na Junior Wendo. Moni kombo yo ngotanga mingi za ya Junior Wendo ke Bertin Andouanazi. Déjà Bertin Andouanazi il y a ba mega na koloba. Mais Junior Wendo, vous avez facilité au bango. Donc, ça dit au privilégié non Junior Wendo,
olo bango mingi peu importe ateza nango Junior Wendo te mais obombi Bertin Andouanazi po de Bertin o Andouanazi lisusu o André Bengwaziku talaka André Bengwaziku na Migenyema opona nini Migenyema pozana facilité oloba Migenyema mais André Bengwaziku au moins eloko ngai na kufela ikande yango wana bato ba préférer ki baloba kombo eza plus facile à prononcer et à écrire que kombo eza difficile à prononcer. Et je pense que biso pe ba congolais le quand on a un problème il y a grammaire il y a comment. Donc voilà. Ba préférer na bango kombo na yango ba sala système kombo na mais nzambe ya zara juste. Nzambe zara juste. Merci beaucoup ngana nina yo kasusu pour une dernière fois puisque tu et le revenu au quoi porter ou au koro yebisa biso en plus par rapport à la musique, il y a Lelo, il y a Yomo Konano déjà, il y a Lelo, même Pona, il y a plus de, comment dirais-je, même Bana, tout à la table danse. À table danse, des Kala, Isaïki, Batbazobina, Bango, Rumba, c'était simple, hein? On ne se prenait pas la tête pour ça. Mais Lelo, Hermoro, P, danse, Sango, Naba, gestuaire, tout ça, c'est un peu pour les enfants en fait, pour la société. Il y a un fou batala na bango musique il y a Félix Changer quoi. Au moins de la taba danseuse, au moins de la bana makamunaye. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à ça parce que là aux obéis ça m'appelle c'est au outil kokolela. Au outil kokolela. Au koli ndenge nini, au sa musala ndenge nini. Donc voilà. TV ezawana. Kita yo ya weba soko kotala TV wana film wana to film wana te. So on se fait un film, on a été zappé yango. Dans le film mususu. Non mais c'est un peu difficile parce que ce que le lo soko ke na Congo, nga banze mususu na yo Congo, na za imposter na tia musique te na tia télé te. Kapé sovandi na lo pango, mes voisins bar ozo Congo en boucle. Et koti yo pe na kati. Nga na kati album na ngai esika mona zo yemba nga mona zo loba. Mais zéro zolinga eleki makasi. Mais kana nunko changer idée. Litum ezala kelengi na mbisi ya mai oza sentiment nanga anga motema ezalaka na protection te okoboma nga na susi après na ye première mi-temps eza yanga deuxième mi-temps nakokoka te wana makambo eza na kati ya etona on appelle lapsus hein première mi-temps eza yo deuxième eza yo te c'est ça mon père n'a qu'un deuxième mi-temps assez ça va match n'est pas on comprend voilà est-ce que mon son azoimba oyebi na le la yo ya fou présence na yo esala kanga elengi to mesana ko bongisa soki to zui ma tête mama tina mama nanga tolona elanga na yo to balola mabele biso mibale to kabola basho ya kosopela mai me okoluka lisusu nini ozoluka lisusu nini ominga esanga bolingono na forme ya liboke bolingo elelisa bakonzi ominga mboka nini bakabaka bolingo voilà étonnant ah mon de ma mère nani non album étonnant oh et mais on a sentiment mo boye na moni eza la mère ezanga pour na mingi batola Junior Wendo ke boye ngana emba boye est-ce que nzembo na ambulance na sala ezani ambulance même ngana l'hôpital ngaye kumbanga na sa d'urgence noki okoya kozanga ngai na boye comme trop tard. Voilà. Vous avez écouté hein Junior Wendo après 6 mois briefing hein moi mouké à comment ça va se passer album déjà Kalaté dans Azawana. Vous l'avez entendu, les Junior Wendo. Le principal. Ah, le principal. Le principal.
Dans le monde, tout le monde a bataza, tout le monde a principal. Et bataza, on peut que ça peut comprendre bien. Quand vous avez un mobile, il y a solo qui va bien un Mades. Tu sais comment Mades, ça est gros, ça non. Si on peut moins coco s'appelle boss nanga mige o Mades. Aux hommes on a téléphone. On peut ça, on peut cause on peut ngo. Oh, tu sais na kasa mambona, cause na kasa mambona. Donc c'est un plaisir. Qu'est-ce que vous avez à dire non mais merci. À monde de la fin? Merci Naomi Mich, dans ces pays, vraiment émission qui toko, je pense que j'étais très bien. Nazalaki vraiment na émission non nazaki à l'aise. Je pense que autre qui n'ont pas ça toloba, tolobi en on a battu. Mon système a le peu qu'on avait à dire. Tolobi comme mouquette. Kasi c'est ça bien. Tozon attend na biso. Je pense qu'à un moment il s'agit na zonga mais actuellement je suis en train de travailler l'album étonnant. Mais d'ici peu de temps, dans un single, ils allaient des AD. Na yembeli ba couple, na yembeli vienanga iwe ranson, na mamasi de Jimampata, na yembeli vienanga bozi boziana. Ah ça fait un concert hein? Le 8 juin, tozala na New Morning, tozala ngai na kozala wana et na kozala pe na concert ya ndeko na ngai moko Jolokis na Belgique, bana Belgique bazela biso na kozala wana na Belgique. Et voilà. Mais nous avons travaillé l'album étonnant, méthodiquement, malembe. Le monde de la fin, on a Basila, album étonnant. Tu n'as pas autre chose à faire, un dédicace ou... Non. Mon tour, a contacté Junior Wendo par WhatsApp. Ils ont 243 85 04. François Babelge 72 679. En français belge et en français français 243 85 04 72 679. On a WhatsApp pour sur la Kito. Voilà. Nous allons chuter là. Nous sommes à la fin. Et merci déjà pour l'équipe. Derrière, je salue mon boss Miguel Niema. Il y a Célio derrière et la régie. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.